Voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. Voilà, nous sommes là aujourd'hui na hôpital ya cinquantenaire ici kanini nzoto ya mowo itopé artiste biso Chico Pululu ezo vanda na minutes en attendant service monsieur sur Rosal Mapona kobimisa lelo awa le 11 janvier samedi 2020 longolay atokende kolela na esplanade ya stade Vélodrome. Déjà grand merci l'équipe Mobimba ya émission Bino Micro Populaire, grand merci na Chaco na prise de vie, grand merci na Junior Mbouina prise de vie, grand merci na Mike na régie finale na montage, grand merci également à Messie Refin qui sont sans oublier Papi Kelly. Et je ne peux pas dire un grand merci déjà à une sponsor émission Oyo Messi Malila de London, le champion Zakaka Moko. Voilà tous awa lelo na hôpital du cinquantenaire ensemble na ba comédien nyonso ensemble na ba fan nyonso o balinga kabongo comédie ya mboka na biso bomoni batu baye penza ebele awa pona kolela bongo artiste na bango Chico Pululu o atika kibiso en tout cas kimia na libota ya Chico Pululu kimia na famille artistique Mobimba ya artiste et comédien nyonso va perdre bongo moko ya bango azaki pena trop cher en tout cas Pululu kimia na molimo na ye penza en tout cas toza de cœur naie tozolela toza de cœur na famille tozolela penza na bango et grand merci na bato nyonso balingaka bongo Jeffer Mikote toza awa na cinquantenaire to l'accès comment est-ce que makambo nyonso zoleka. Nous sommes ici, il y a encore une autre équipe ya Tindika baza déjà na esplanade ya stade Vélodrome et si kanini corps et kozala exposé et bon vu que ça de notre souci ya ko informer bino yango équipe mususu déjà to kiti awa na cinquantenaire donc to travailler en relais en jaza na équipe mususu kuna déjà na stade Vélodrome et ngape l'équipe mususu to bon awa na hôpital du cinquantenaire. Voilà j'aimerais qu'on puisse savoir comment est-ce que makambo zoleka kuna na stade Vélodrome, est-ce que mise en place c'est Sili déjà Tondeni Ange à vous l'antenne. Merci na Jeffer tokoti siko Jeffer tokoti siko yo na Vélodrome et siga o corps ekoya tozo mona déjà présence sai azo sala ke makambo le ka kitoko ba organisation déjà tozo mona déjà za pepele makambo so za kitoko tozo poussa na pembeni total ndenge nini bazo bongisa lo lenge bako ilela ndeko na biso Pululu Chico tozo mona déjà ba emplacement des osala ma présence ça yé moko asimbi yango na maboko na ye to poussa na pembeni total ndenge nini ezoleka tozo poussa na pembeni to mona ndenge nini makambo ezosalama na kimia nyonso organisation ezoleka pepele tozo mona déjà présence ça yé moko à présence na yé moko en personne yé moko azo simba makambo tali Pululu yé moko azo bongisa en tout cas vraiment sur place awa na Vélodrome tozo mona bilili ezokosa biso te bo solo nde biso to mesana nango yango ana to poussa na kito yaki pembeni tozo koba kaka na masolo penza ya ndeko na biso Pululu ndenge bandeko na ye papa na ye sai ndenge azolela ye tozo mona présence na biso na Vélodrome eza koyeba ndenge nini makambo ezoleka awa ndenge bazo ko installer tozo mona na bilili ndenge bandeko na biso bazolela ndeko na bango Chico Pululu tozo mona organisation eza penza kitoko na elengi lokola kuna pe makambo ezokende déjà bien koto pe tozo mona déjà yé moko en personne o aza lokola papa na ye présence sai yé moko en personne asimbi masolo azozela te ka tinda mutu asala boye moko asimbi en tout cas to poussa na pembeni to luka ndenge nini. Bonjour Yaya. Oh dommage todo luka bato bakopesa biso mwa makanisito maele ndenge nini ezoleka awa po kuna ezoleka kitoko todo luka bata koloba
Mwana sewa na bawa sewa. Na bawa suko. Na bawa sewa entre tol na. Na bawa se. Ouais ba c'est là. Tomoni ndenge bazolela ndeko na biso Chiko Pululu en tout cas bazolela ye na kimia nyonso balakisi bolingo toyokaki ke bolingo ezate bazaya kokabwana tozomona biso moko na misuke président Saïsaï ozala rola papa na ye na makambo etali penza théâtre ye moko asimbi ba organisation na maboko azotinda te ye moko azosimba azosala ete makambo leka kitoko na kimia nyonso en tout cas confusion nyonso esili na bandeko bazaki na mamituke bazoyokana te bitumba koto en tout cas biso moko to confirmer na bilili lolenge na message ko sabino ke biso to ko sakate to lobaka be bosolo yango to lingaka ko kita esika bosolo ezali to lakisa bino te tindika ezaka be bosolo ya kalokuta te po batala biso batala ka biso déjà en tout cas nazo zong centaine na Jeffer nazo zong centaine na Jeffer o pesela pe bandeko ndenge ni ezoleka kuna po awa déjà makambo eza pepele kitoko. Merci beaucoup Ange, en tout cas merci beaucoup le Bilobozo Landabiso. Vous avez compris que Makamukuna Pezo les Kakitoko donc ezanga que non tolongo l'accord to kenan parce que mise en place mamonyo sokuna déjà et si voilà continuons to so bandeko to so interview ya bandeko mususu et puis on se retrouve tout juste après. Voilà, tous intervention bandeko comédien ou tokuti sur place awa. Voilà tozu intervention de bonjour. Bonjour les grands journalistes. Comment on dit comme papa Diki artiste comédien. Voilà papa Diki tokuti yo awa na esplanade ya hôpital cinquantenaire donc te bananu par rapport au journal lelo et ça la ndenge nini ko ya lisusu lelo ana kati sika pona ko bimisa moko bino et azalaka vivant mais lelo oyo babengi ebembe. En tout cas ça bena passe makasi ça bena passe donc pour le azoxibiso na mutema vraiment makasi tondi metege maman ko sala maboyeme on zamba sele sali on te pesa nzambe merci. Voilà ba organisation sali mendenge nini après awa ba kolelango wapi et puis ekundama wapi makamnyoso. Ouais après awa tozana la vélodrome. Ouais ouais après tozana la vélodrome après vélodrome de on est basi meskani to kende kotika ndongo na biso. Ouais. Voilà, est-ce que bon moko zakat non parce que matanga o makambo belé zolo ba make non bozo kana te blo makambo belé zobi. Bika somo ta kufi makambo zanga te makambo belé mais bon moko vraiment zali. Na mona présence na présence masumu ba vandi bazo sola na ba comédien mususu o ba bandolo ba ke bayoka na te mais pour le matin pour la mona pena ba sangal bazo sola bazo zali kansindeni to sala po to lando na biso ndenge elongo bani. En tout cas makambo kende na on va bien peso kende bien. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci. Bandiangu bolingo tozada bolingo ya ukende kotala naka neti nga dadia zanga sona l'action na pare o moni penande gira benga kiepo dadia agia wana na gambelao na longwa ki akomiso kota ngiringiri na ngiringiri wana ngana na komina ndapte mais ba pesa nga adresse na ba ki fola ke tale o moni neti metayo vie meteo na yoki yango kaka lelo ya mama cha. Voilà, nous vous tenons aussi la présence de directeur et à cabinet à chef de l'État Fati, M. Vital Kamere,
on ne sait pas, il a été délégué par les chefs de l'État et pour découvrir tout au long il y a événements parce que tout le monde présence na et puis présence il y a membre il y a bureau monsieur Souane il y a présidence il y a hôpital il y a 51 heures. Donc on aimerait savoir plus sur cette affaire et ce qui chef de l'État a tindi directeur à cabinet aya il y a 51 sikani depuis Yashiko Poulou les Ali, c'est vraiment une marque de considération et surtout pour na comédien non seulement la comédie mais pour la culture et en tout cas nous saluons cet acte commis par le chef de l'État Fachi en tout cas et ceux qui ba diaspora ceux ba Congo ba lingakae c'est pas en vain comprenez que azana souci à couche nyonso et yamboka en tout cas nous sommes de cœur avec la famille biologique à Sikopouloulou également la famille artistique Mobimba et puis nous disons sincère merci dans chef de l'État pour application na kati makambo en tout cas et big merci en tout cas à chef de l'État mais tout équipe de Bolanda comment est-ce que le directeur cabinet ayaki puis na makamyo sindele ki awa Chiko totambola. Voilà, bien que n'a pas si mais quand même baza obligé à roloba pour Moussa na bango et pour moko akieza ya bango et c'est un bagarre bonjour mes condoléances encore une fois de plus. Merci bonjour. Voilà tous lelo awa na hôpital ya 51 tongto ba émotion na yo par rapport au journal lelo au départ bo kanisa ta museza na ngoka na cadre ka o ba base ndenge mili na bino etambolaka mais lelo auto mo bien to sangani penda lelo enfin pour obimisa corps ya Chiko Poulou azaki moko ya bino ezo sala ndeni ezo sala nga bien te ata muke na mono ki on ba aventure mais na mono ma ko comme ma ya solo ezang singa maloba penza ezang singa na kimia pasika pona Chiko et on a 5 ans ensemble molimo ni pima na kimia vraiment passé vraiment lelo côté organisation bosali ndenge nini pour makambo belé zolo bama en dépit ya liwa ya Chiko Poulou organisation sali mindeni oui eza pona matanga Chiko Poulou te ba matanga neso ba désolé sala makati tout le monde a appelé ma famille famille moi si côté balobi boy boy côté ndeko ne balobi boy na boy ezalaka c'est normal programme est bien les autres ont sa cause le 11 tous mes accords tous que nango na kitambo vélodrome tout le lâcher au place wana tout kunde lobby dimanche donc molimo ni pe makana kimia asa na makasi vraiment nzamba a protéger biso to tikali et là on sait ngana bande ko na biso artiste comédien ou comédienne tous à la canne à bolingo bomoko tout longola jalousie motema mabe au moni biso artiste tout bon raté tout tient à représenter mais tout lingani ndete alors tout ça l'effort que longolelo qu'on a katina biso surtout longoli ka lelo qu'on a parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours bolingana raté vient nga jeune ngoma les pétroliers ya na Canada na fondé des pouvoirs kabeya kofa fra Suisse abisete mbaga bosa ata effort moko boye ya kusanga na bozala ka inu bozala eloko mo boye po ba ofinga oyo ba koloba loba CCC oyo esila donc elo no sanga bande kuna ngai liwa munduri ete ya kibiso ya mindondo ete ya kibiso mais oya Chiko ete ya biso ko leka donc voilà. Voilà la question sur Kapoto Kabwana yo kana Chiko Poulou akufi na 2019 kana 2019 wana moko ya bino pasteur de la foi ça qui culte moto prière moko boy asangise ba comédien presque belé bo sangana bo sambela pona bo moko na bino puis bo meka mpe ko télé mais le phénomène ozo frapper toujours bino ba comédien mais kana même anango to moni moko ya bino akei en ce moment to lobani eza itamboli na bino ndezo empêcher nzambe à agir kati na bino to nini septembre ngako pasteur te na prière pasteur de la foi oui nazala ki na prière wana ngaza mona prophète Konde Paulo Dominique mais na kendaki quand même na prière le cause biso ba artiste na kendeki eloko senga ke non photo mona ka vision musika nzambe soka zo benga mutu nzambe so alinga pambola mutu nzambe so alinga longolona mabe azana ba façon ebele asala rapport na mutu alors so biso moko tozo sosola te biso moko tozo comprendre te ezala vraiment pas simi alors tout ce soir na makambo ebele to comprendre makambo ebele soki nzamba zo benga biso bana na e donc voilà lelo na oseng ka ke non tous à la uni tous à la même esprit to e bakaka nzambe tous à la bomoko pour makambo na biso ni surtout ezala ya kofungwama donc c'est un peu ça corps ya Chiko Poulou ba kundango to kundango na babe yango nini na nécropole oui na nécropole ba kundango na dimanche tous à kuna to la Chiko
tolongola bavantar na biso tolongola kimotema biso kisongi tolongola ngo tochango à l'écart soki chiko asalaki mabe na moment oyo eza moment oyo kokangela chiko kanda te soki yo posalaki chiko mabe na moment bakeno nazoka soni mpona ke matanga ne mpona asalaki mabe non yaka lela ndeko na yo tolela na ye elongo mpo ezala malamu vraiment. Voilà, artiste boss Sadik, bonjour. Bonjour. Voilà, tu as un hôpital il y a 50 ans. Tu as nous impressionné par rapport au journal Lelo. Au départ, quand ça a été un cadre de créer, beaucoup de comédiens, mais Lelo, tu as beaucoup de gens enfin pour ça. Et nous autres, il y a Chico Pouloulou. Et ça, là, on est. Et ça, là, on a pas c'est que nous sommes immortels. Immortels dans le sens où nous devons jouer dans la scène. Mais après, nous sommes implicitement jouer à part pour jouer. Donc avant qu'il faut te jouer ni gag monko pas ya modé te jouer gag monko donc après un conseil ma kasi après une semaine donc il monstre kufi donc et ça là pas si mon na motema na biso mokwete de rondimati qui comédie le pour la kufa ouais c'est ça talent oaza ki nango et to perdre ngo lelo donc muta pesa un sentiment théâtre ça ba Chico Pouloulou ba venir ba 2 minutes on te pesa un poseur au jouer donc côté art batuana ba bilo bando sala uta kizengi mama zo sala donc plus sentiment rotal les logos donc après c'est sur dans ta maboki c'est dans ta maboki sur moni pour le thé dans ta théâtre na dit mais sur rotal to bungisi non donc mutumo munene des grands baobars na art pour aza baobab wa boya asemo chinae donc ça linga passe modo leo non komona na ngana ya suka nde lelo penda comment on a suka ba lelo mona Chico Pouloulou comment on a suka nde lelo ta na etongo donc na etongo makasi na morgue donc merci beaucoup merci bien. Voilà, tout ça bongo pena moko artiste et comédien et moko pe bande ko Chico Pouloulou na mele o ya media a o artiste et nga ay faka bongo pa ya président na biso phénomène la DSOB to me camper ko zwa Toyoka, comment est-ce que les solo o ebeta ki na mutu na mutema au départ ils on dirait les sapoka ande baloba kambelelo oyo et kokusami et comment est-ce que bande ko zo ko camper ko digérer les kambwana o ya pasi voilà tout ça bongo na moko ya artiste comédien et ngato sola penaye toye bananu et lelo oyo nzoto ya Chico Pouloulou les obima leçon nini oyo bazui na sima ya matanga oyo ya Chico Pouloulou. En tout cas, et ça passe artiste Yenga. Encore une fois de plus, bonjour puis mes condoléances. Merci beaucoup, merci. Voilà, tu as vu que ça s'en passé au départ. Bon, moi quand on était carali sapo, mais les oyo et comme réalité, tu es les à l'hôpital 50 pour nous ça bon onzo tu ya moko ya bino Chico Pouloulou. Et ça la ondengenin. Ouais, et ça la passe et ça la passe makasi. Moni ko bongi sa moko bozarana et puis encore très jeune. En tout cas, et ça la passe. Tozo lela vraiment to lela Pouloulou moko ya biso wazokisi mitema na biso na ndenga osakana te mpasi za oyo kutana Pouloulou ezaka quand nakutana na Pouloulou Pouloulou akufaki le 23 donc le 19 tozaki na tournage pas ya mayonnaise na matete. Ouais. Ndikutana na asana ba signe moko ya ba maladie signe moko ya faiblesse que nous la surpris le 23 kufi non ezalaki te ezalite nzambeka nde a permettre Pouloulou a gopé manakimia natana ye na ndenge oya bongsa calendrier na ye peut-être sengaki Pouloulou a kende joie mais Pouloulou vraiment na boyi azaki atana indice moko te azaki atana logo moko te oya sengai keno et ya okende otika biso mais les oyo bato bazo reprocher bino ba artiste comédien boyo kanito bo moko ezakati na bino te mais lelo to mona matanga Chico Pouloulou boyo e penza ebele. Mais mutuazate boyo kanyate zate mutuazate Pouloulou aza artiste surtout longo no biso ba artiste to chesko Pouloulou lokwa biso ba fan aza atoigole la fan nyonso place aza aole la Pouloulou aza na France aza na Londres aza wapi aole la Pouloulou donc Pouloulou aole la ma partout na mutu nyonso o ayebi œuvre nini to eloko nini esala ke ye hein Pouloulou
à convaincre nde azolela. Donc eza vraiment pas eza te koyoka neza te bon na place nyonso koyoka neza la kate na place nyonso ni neza la kate mais pour mes que est-ce que rankine ngo eza o fait vana na mutema yebisanga siko so bando lo balate na polulu bando yoka na te ndenga kufi brusquement bongo yo sali nini ok oya ko s'incliner à certain na yo senga pardon c'est pratiquement impossible et ça biso ke totika barankine totika barando tozala bomoko bolingo entre nous. Voilà 2019 l'artiste comédien beaucoup fait qui est belé et liwa ya polulu zaki ya suka o clôturer 2019 liwa la nyonso eyenga était neti yo personnellement était yo nini était ngai que art ba mélanger ngone lokoté était nga que art ko créer ba problème na batouté na lobité bateau nyonso ba kufi ba mélanger qui toni non je dis pas ça mais na bi était ya ngai personnellement na banga nzambe na tambola na crainte ya nzambe na linga nzambe na saela pe nzambe eloko était ya ngai wana. Voilà un mot message na bateau nyonso balingaka Chikopulu et surtout na diaspora au Bolanda. Merci bandeko na biso surtout bato ba libanda o balinga biso ba soutenir biso et bomoko toujours na bino na biso toza ensemble to le la polulu oza monstre atiki vide mongolelo to kozwa mutu moboye ayepe na style ya polulu mais Azaka pour l'outé, to perdre vraiment élément, to perdre artiste, to perdre acteur, oyo, toza na souci, o tozole là. Donc pour toza de cœur nabino, nyonso les cas qui lobby, ils a déjà les passé. Alors les présents, ils a entre biso nabino, toza bomoko, to le la Chikopulu, nzambe ayamamuli monena kimia, ils a malamu mingi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, voilà, dia donné, dia repris, voilà, toza bongo. Awa ande to sabino ne bandeli na hôpital ya cinquantenaire to komi déjà prêt pour na kolongola nzoto ya ndekuna biso Chikopulu awa na morgue ya cinquantenaire to kina bon na place ba kolela na stade Vélodrome. Grand merci déjà na bino batbozaki belé pour na kolanda biso. Voilà, nous sommes toujours là pour vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité car c'est notre devoir vous informer, c'est notre seul souci. To sabon awa ande bozomona Bozumon va interviewer bandeko belé et puis présent c'est artiste comédien belé en tout cas baye penza et belé pour na kolela ko rendre dernier hommage na oazaki bongo moko ya bango ndeko ya bango l'artiste Chikopulu autrement dit monstre d'art autant ko kotika biso bongo le 23 décembre en tout cas et après ça qui passe ming na famille biologique dans la famille ya artiste nyoso ya mboka la biso kokufisa moko ya bino na ba période ya ba fête en tout cas ça qui passe mingi mais voilà et ba comédien pe ba kisi bongo bolingo na bango et bazolela pe oazaki bongo moko ya bango na honneur nyonso pa bateye pe ce pays qui peut mité mais bato belé na nzela ya musala na ya comédie. Voilà, grand merci une équipe mobimba ya émission na bino, grand merci na chaque on a prise de vie, grand merci na Junior Mbui et je vais pas le dire un grand merci déjà na Mike na montage sans oublier monsieur Rifin Kisombe et encore moins Papi Kelly, grand merci également à monsieur Malila de London le champion Zaka Kamoko. Voilà, biso peut toujours continuer awa quand il a dit que équipe les amis les moko déjà na stade Vélodrome place corps que longo awa beaucoup soit relé nan de konabiso Ange ou azapé déjà kuna na stade Vélodrome à qui je pense naten Ange tungte ba kuna makambo zandeni parce que awa déjà corps rezolongo déjà pour baya vers yokuna et peut ça biso plus de détails par rapport ya ndenge bazozela accueil ya corps kuna à vous l'antenne.